Là bakisi ba plante traditionnelle bakisi yo tokosela kabiso na bino yango wana to yeli susu liboso 2016 papa pekisa ngai na sokola kasuki na ngai na zazu te po nyonso omona bateka na ba magasin eza nango bazazu tunanga question pourquoi mama Umba cancer ye na buzoba na biso acide wana lere ezokoto na mutu ezonettoye mutu ezobebisa parce que acide esui na zike acide wana ebongisamaki mpo na nzoto ya mutu te acide ebongisamaki mpo na misala mosusu kosala basavant makambo mosusu donc mama Umba papa ye moko apekisa abi kosala zazu te apekisanga nasalela yango te mosusu bazoyeba valeur bokoko te nzoka nde papa simoki makianga na lobi tozongela bokoko na biso pe kosala nini kosunga biso kamati concombre tuti pendant la journée obambi yango na elongi ofandi na ebongisaka poso ok tout comme mpe okozwa aubergine niki otie na elongi ebongisaka poso traitement naturel traitement ya suki ozwi savoka opelo babengisi avocat otolelaka mapa voilà ok osangisa yango na concombre otie na motu osali 2 heures osanoli ozwi mafuta mbila otie osanoli ozwi mai moko atieli osokoli moye bapelitile ekota na motu na yo eza te estce soki ozangi makila okoresiste nkatu omayengame yako matata simoniki mbangu place nyonso ozokende oza à l'aise oyebike beto beto bien tozala nzambe na biso fozala na makila ya tataki mbangu balandi ya menga makimbangu télévision fidèles internautes bokolandaka biso na mokili mobimba bipai na bipai bozwami boyamba bambote na biso kombo misato ya bule biso bana ya tata Simone Kimbangu kiangani toujours na kati ya mosala to nzimela to lapela ndai ya kopesa ye maboko biso wana menga makimbangu télévision na nzela ya émission na ye tolobela mama mwilo eko kamba makaipai ya ngai la servante de l'Éternel Yahweh Nzambia mpongo to lendo mvuluzi mokonzi ya milimo na biso Paracletos boussole du monde entier tata Simone Kimbangu kiangani uta Brazzaville azwami apesi biso solo makasi apesi biso solo nguya atondisi biso na nguya molimo santo po lelo to yeli susu liboso na bino kokabola maye kitoko oto kozalaka na bino ezali maman Falon Tima toujours na kati ya émission tolobela maman mwilu lelo to yena traitement plutôt traditionnel oto kozalaka nango masolo ya bokoko peuple sans culture peuple sans religion est un peuple perdu yango wana tozongela bokoko na biso ndenge tokolobaka bokoko na biso toyeli ezali tata Kimbangu na nzela ya bakisi oyo ye apesa mayele apesa na bana na nzela ya bakisi ba plante traditionnelle bakisi oyo tokosalelaka biso na bino yango wana toyeli susu liboso mokolo malelo kasi boyebi rendez-vous yango na kosololaka yango mingi na bamama oyo bamama ya mama mulu oyo bandima kopesa solo ngudi ya bana maboko mama muluki awanga Marine Zitani atia bilembo oye moko tanga mosusu na kati na molimo na contact oyo azalaka nango na bamama na ye oyo atia bilembo oyo apona pamba te moto na moto azali na elembo na ye akopesaka ta mosusu mayele moko mpona kosalela makambo ye na yango wana lelo epesaki biso esengo biso bandeko na bino emenga makimbangu télévision koye epai ya mama Umba esika ye azalaka mpona kokutana na ye kosola masolo yango elongo na bino bandeko balanzi emenga makimbangu télévision tokosola masolo na biso na mama Umba ye tosito mesana ende bongo
Fidèles internautes, na biso ye bazali na kati na plateau na biso na bino toyebi ye ba pe bazali bapaya bayebi ete bakosala connaissance na lelo mama ba mbote na bino. Mbote mama. Ya solo mbala ya liboso na kati ya Menga Makimbango télévision hein. Oui, mbala liboso na sepeli makasi na émission pe mbala liboso pona kokutana na ani na biso ya Menga ya Kimbangu na sepeli makasi odimisa nazotango pe pore mezotumisanga makasi nazana esengo makasi parce que c'est la toute première fois. Voilà. Vraiment na chaîne oyo na sepeli poko zwaka pe moyo kotuna mituna pe matei oyo tozoko pesa tongo butumo ina compte 3 conjugal na sepeli makasi. Vraiment Menga Makimbango télévision makila tata Kimbangu. Makila tata Kimbangu. Est-ce que soko zangi makila uko résister? Kato. Ngomayenga mena yako matata Simoni Kimbangu place ni sozo kendo za à l'aise. Voilà. Oyebike beto beto bien. Tozala nzambe na biso. Foza na makila ya tata Kimbangu. Na sepeli kokuta na bino mama Falone na kata chaîne na biso ya Menga Makimbangu. Merci beaucoup mama Umba toyambi bino mbala ya liboso yango yo sango nini ya motuya oyo bomemeli biso solo bongo na Menga Makimbango télévision loko ezali boyei na bino ya liboso. Sango toye nango yango yo parce que topesaki matei mosusu ekotaki bien te tozo reprendre nyonso à zéro malé mpo bato bacomprendre te bacomprendre na bao balandaki te balanda biso malamu puisque bokoko na biso oyo akobikisa nzoto yango nde tata Simon Kimbangu apesi biso makasa apesi biso mayele tosungana mina kosenga motu mosolo te. Voilà. Mais bamosusu bazoyeba valeur bokoko te nzoka nde papa Simon Kimbangu na lobi tozongela bokoko na biso pe kosala nini kosunga biso. Tout à fait. Yango wana omoni toyepo na makambo nyonso. Vraiment. Voilà mama Umba toyoki bino tosepeli mingi toyebi ete lelo tokolesa mamingi ndakisa mama na biso bazali na mokili mobimba. Merci na ba appel boko benga biso posa mama Umba kotuna mituna kasi mama Umba to pe Menga Makimbango télévision elobi boye. Kisi ya bokoko dosage dango zali mayele molimo oyo inspiration o tata Kimbangu akopesa kana bana na ye. Tango mama na biso bazali koleka kopesa ba explication na ba traitement lolenge ni tokoki kosalelaka tango yokuti na libaku ya kolanda biso s'abonner ya liboso bandana na ko s'abonner na kati na chaîne na biso tango yo s'abonner otali ngonga na soki ezali ya kopela o activer yango po soki to yeli susu na mateya ya sika ozanga yango te pe kabola sango oyo tango osilisi manso wana zwa sikoyo mwa papier na mwa biki ozwi yango ozali kokoma likambo moko sima ya moninga ndenge kaka mama on bazali ko expliquer pour epesa erreur te pour talaka nanu lelo yo soki yo ozwi matière omemi yango malamu te o comprendre yango malamu te osomona kozonga koloba mama balobaki bete nzoka nde ezalaki mwa erreur ya compréhension na erreur mokie mabe ko kozala batata na ba mama to sungana bino bazali ko biso mama umba olobi tozongi na sima ndenge tobandaki na ba traitement nyonso tolobelaki grippe tolobelaki traitement ya po kasi ngai penza na sepeli tobandana na traitement ya po lolenge ni mutu akoki kotraite po oyo esi ebebi ta mosu na ba produit topaselaki mafuta moko ya mabe ebebi akoki kotraite yango ndenge nini d'une manière traditionnelle. Merci beaucoup de toute fois oyo asali mingi na mafuta hydroquinone. Voilà. Ebebisi po nde tozolanda topesi mise au point que il faut koyoka malamu pe kosalela ndenge lolenge oyo tozopesa explication po soki ocomprendre ozo na facilité ya koretrape mpo na yo kitoko. Voilà. Mais soki ocomprendre te koloba mate yango bapesa ekutu parce que tozalaka trop distrait. Premier point soki neti na mipende omoni ndenge mipende ekutanaka kote nyonso esali noir bamingi bazobebisa mabala tina ete azozwa propreté ya nzoto na epenza na ndenge esengeli te. Voilà. Omona na se ekoma couche noir nzungu kutu balambelaka na mote kozala propre. Mama Umba obandi. Mais nzoka nde obandi attaque mama Umba. Mais nde ndenge wana faut kotia mettre point sur les i. Voilà. Faut ba mama ba comprendre que propreté yango esungaka bato zwa ndakisa. Bomone ngai na lateli oyo babenga yango buka mapeka. Mais yanga ebuki mapeka te. Na lati na ndenge tata Simon Kimbangu lobi molato na bino ezala kitoko. Voilà. Parce que yo nde koyebisa tailleur ke ngai naza Kimbangu. Alors tout à fait ndenge na pesa explication. Soki prenez un exemple ozwi bicarbonate oyo ya pharmacie te mais na lobi bien avec précision bicarbonate oyo tolambelaka biloko ya kolia. Tolambaka limbondo. Voilà. Tolambaka badongo-dongo. Tolambaka misili. Tout à fait.
okamati de lutu ozwi mafuta mbila ya propre okalinga yango ekomi mafuta mbila quantité nini mama Umba? Bon, soki lutu mibale il faut zwa 2 boîtes. Boîte à tomate. Boîte à tomate. OK. Ou soit que moni mo bakopo moko mike boye bato mingi bamelango zolodo. Ezaka mike boye. Voilà. Bakopo mo za mike ya plastique. D'accord. Soit des autres de la communion. OK. Voilà. Ozwi 2 copes wana okalinga yango propre. C'est enfin soki kauki ozwi bicarbonate wana otia na kati ya mafuta wana. Mafuta. Ekofula boye pesi lokola moni mafuta ndenge mataka. Voilà. Wela kokitsa tia na mabele soki ekomi malili ozopakola awa. Hein? Alongolaka bamwindu wana. Bamwindu nyonso na bakushe oyo ezali awa fo pakola awa ata na moyo opakoli me o wana fo pakola na butu. Opakoli ekosila na semaine moko te 2 semaines te 1 mois te. Malembe parce que produit ewumeli na kati na nzoto. OK. Alors toutefois soko ozotia obanomona siko banoir wana badolongwa malembe condition faut pas kola kaka mafuta soit que ya mbila ou soit que mafuta ba bébé ko mélanger eloko mususu te. OK. Na pesi précision pesi mise au point landanga très bien soko comprendre te obenga numéro 089 32 660 29 comme ça. Tant que vous avez concentré, vous avez boye, vous avez sa précision. Deuxième point. Kamati kirikirima. Kirikirima, vous avez confondre. Vous avez la poussière, vous avez la mafuta. Ce n'est pas ça. Kirikirima, vous avez yango. Yamai. Yambuma, voilà. D'ailleurs, sur Facebook, vous avez na tindileo yango. Oye ba marka ngo ezalaka ndenge nini ezala kwa tangawusi mama tangawusi bitangawusi na bitangawusi tangawusi soko buki boy azaka pembe na kati mais yango soko buki boy aza jaune eza sous forme lokola carotte mais eza carotte te ozu yango oniki okamati yango obandi kotia na elongo ata mai nango soka koti na elamba soki esali jaune te elamba na ekokufa ekosila te. OK. Alors ozosala yango pendant la journée soki obimi na yo te ozano na ndako opakoli yango ofandi nango journée mobima na pokwa osokoli mai moka tiede. Après soko olingi otie lisu na butu olali nango sala nango pendant 1 mois franchement parent okobongisa mpona yo kitoko. Mais mama Umba bamama mingi mpe bamitungisi kirkima soko sanction na mafuta tokoko sanction mpe na mafuta mpona ko petola kaka loposo. Soki par exemple mafuta oyo opakolaka na nzoto na yo okamati mafuta yango okamati kirikirima otia na kati ya mafuta onika yango propre soko olingi kotia kirikirima nyonso ozuka mai nango otie ata mafuta ya hydroquinone abimiaka puissance moke ya hydroquinone. OK. Comme ça ntango ozopakola jeune wana ekopesa yo vraiment okozala saisai ekobebisa bilamba te soko tia na mafuta elamba ya pembe ekobeba voilà. Le ntango topakola bakarote wana mpe soki karorite soki karorite babe yango nini kaka ndenge olobeli wana yango ntango topakola yango obebisa mpe elamba yo nde koprévoir parce que yo ozoluka beauté na nzoto voilà na nzoto faut à disposition. OK. Et puis la plupart mafuta soki olingi epesa yo beauté kitoko mapla yango na poko te mpona poko malili ekoti na tongo okokozala ata opakoli na mafuta te soko poudre na obimi mais en tout cas soki olingo batela loposo tiaka yango mingi na butu. Matondo ndenge mama Umba tozali kokoba wana na traitement ya loposo tozwi oyo mama Umba abongiselaki biso kaka mpona mokolo molelo pamba te batraitement ezali ebele. Mama Umba toza nano toke na biso okamati concombre otuti pendant la journée obambi yango na elongi ofandi na ebongisaka poso. OK. tout comme mpe okozwa aubergine oniki otie na elongi ebongisaka poso. Traitement naturel kitoko makasi soki oza mwindo akopesa po moko propre surtout concombre po moko kitoko makasi. OK. Po moko douceur donc yo moko oyoka elenge. Alors mosusu traitement ya suki ozwi savoka
obilo babengisa avocat. Avocat otolela mapa. Voilà. OK. Osangisa ngo na concombre, otie na motu, otie na motu, otie na motu. Osali 2 heures. Osanuli, 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 osanuli. Ozwi mafuta mbila 1. Otie osanuli, ozwi mai moko atieli osokoli. Moi ba peltile ekota na motu na yo. Exact. Apia pe vitamine. Makasi. OK. Traitement mosu ya suki. Makasa wana fona lukango. Ebimisaka bambuma moko ya noir, poso nango noir, tango longoli yango na kati ya pembe. Soko kana kozwa mbala sima na koleka na émission na ko se préparer yango. Alors ozwi kasa nango tuti, mai nango osokoli yango na motu, ozwi mbuma nango okausi, tuti obimisi huile nango ekopesa kitoko. Ya suka ozwi huile de raisin. Oyebi yango? Huile de raisin, oui. Ozwi pommade de camphre. Oyebi yango? Ngeta. Osangisi. Suki niko koma nango kabu. Mélange ya pommade de camphre na huile de raisin. Oui. Donc ce que osangisi huile eleka mingi. Suki quand même olingi kita makasi na. Ngai depuis 2016 papa apekisa ngai nasokolaka suki na ngai na zazu te mpo nyonso omona bateka na bamagasin eza nango bazazu tunanga question pourquoi mama Umba cancer ye na bozoba na biso acide wana lere ezokota na motu ezonettoye motu ezobebisa parce que acide esui na ziki acide wana ebongisamaki mpona nzoto ya motu te acide ebongisamaki mpona misala mosusu kosala basavon makambo mosusu donc mama Umba papa ye moko apekisa abi kosalela zazu te apekisanga nasalela yango te donc ndenge tosalela zazu boye mabe mpe makasi ok odétruire bongo na yo ok ndenge ozozwa motu okoti na kaske oyo ezalaka na kati ya tonzo to babokelelanga tonzo mpe toze akizeye kwa mama oyo ezalaka na bongo oyebi yango te cerveau muki kongo nayebaki yango kongo mama papa alobi tolobaki kikongo voilà cerveau na ye kobeba mais mama Umba siko biso bato tosala bacheveux babengaka crépi soki ekuba soki osalisi yango te mama Umba mpo kota peine seke fo lelo fanisa famille mama d'ailleurs nabakisa ozwi dongo ozwi dongo le gombo oui voilà alobe yaka ko bazoteka aloe vera voilà ata oyo bolobotaka na bantana bandako na biso oka bazoteka palo gel wana ok bakola na motu na yo sanula soki ekolemba mpe kozala propre mama ok omoni mboka na biso mpo bazosoutenir basava mike te mpo baexploite bamakambo mosusu ifo kenda na ministre akingani ifo zongana na or kenda bapays mosusu ifo basoutenir bino mpo bobimisa babiloko mosusu eza très important mais awa balingi korejete bato akatuka apusana kuna mpe nzambe na biso sibuki makanga na luvwanda kona mpe ntanga ifueni ntango sifwana siluganga mama nene voilà mama c'est ça matondi mingi mama Umba oyambi biso na bureau na ndako mpe bongo na bongo sabone na kati ya Menga Makimbango télévision kabola sango oyo po ozwa solo mateya ya kitoko tsali kokene malembe mama Umba tobelaka ba grippe butu moi ekosukoso ekangi o matoyi zolo gorge kokauka ba kosukoso na bana ba grippe mo ba fièvre traitement traditionnel nini obongiseli balandi ya Menga Makimbango télévision na mokili mobimba mpona kotraite grippe traitement corona mpe folo belango mama Umba po babosanaki bayoka ngo lisusu koleka bon traitement ya corona na miso na yo tosalisi mwa bato mwa mingi mpona ntina ya traitement ya corona 1 ozwa litungulu oyo ya violet soit que pour la facilité bato balobaka rouge ozwi yango kokolia na lombalomba ça peut vous aider oliango kaka na lumbalumba olia na lumbalumba na tangausi ukamati tangausi otuti ozwi miel otie pembeni 1 litre ya miel ozwi tangausi ekolo mobimba ozwi yango otuti otie pembeni ozwi mai otie na moto ozwi
5 ça dépend ndenge okozela possibilité ata misato mpe voilà okati otie na mai wana après mai wana esili malili orese yango avant orese yango mai otokisi te hein otokisi mai wana fo ezala 3 litres ou 2 litres ok mais fait tikala 1 litre 1 litre soko tiaki 3 fait tikala 2 litres avec précision soko tiaki 3 net na ekolo il faut tia 3 litres po tikala 2 litres na ekolo atanga wisi ekolo atanga wisi voilà okisi yango ozwi ekolo wana otie na onikisi ekolo ozwi otie na mai wana ozwi citron otie na mai okangi yango ntongo etani okanisi yango okamati sikoyo molangi mobimba ya 1 litre wana ya miel otie na kati nayebi te korona yango ata elalaka wapi ok ata elalaka wapi ekokende parce que ba symptôme oyo ya corona bakisi wana ekokimisa deuxième ozwi ai mpona tension ekaka mpe mpona corona mai ai aza na maladi ebele atretaka na maomba ebele ekaka mpona corona neti bagrippe oyo ezoreye na mikolo tobetisa bana mibale mosusu kutu aza ya kolala mosusu atelemi apimi ozwi na kopesa extrait ya makasa wana na lokoto yango nyonso babenga yango na kikongo mungenge lumbalumba mutuzo ti oyo ya makasa babenga yango ndeni bulukutu koko na ko ye moko te me koko ya bulukutu ozwi yango maomba bulukutu bazaka na koko oui yango nalingana yebise abuka voilà tokotia baimage voilà ozwi koko ya bulukutu otie na moto ozwi makasa ya manga otie na moto ozwi mingenge otie na moto ozwi makasa ya paipai tobakisi boleka na émission wana totangaki biloko mosusu tobosanaki ozwi makasa ya paipai otie na kati ya moto ozwi makasa oyo babengaka kongo sika biso tobenga yango zaire yango wana kuna otie na kati ozwi makasa ya tondolo otie na kati oza makasa tolo te ezwa tondolo poso nango tia na kati tokisa okoti kioko bafiniki ocouverture otikalaka na sous-vêtement ozala mobali ozala mama fongoli monoko ekoti otoki olongoli mai wana ebimine mwa moke moto etekali tiede osala nini osokola osala séance wana pendant 3 fois mais mama omba na bahypertendu mpe ata oza na tension okoki kokota kioko oui bamosusu bakota tension quelle signification de tension ça dépend organisme ya santé ya mutu ok organisme na ye soki aza par exemple na groupe O akoki ne mpe kokota mais azwa temps mingi te soki omoni oza hypertension kokota te ntango mosusu emataka ntango mosusu ekitaka ozwi kaka mai wana mais faut rappeler bule mobimba ayo otie na mai wana osokolela otokisi yango ozeli ekomi tieti mosokoli yango nesika okota kioko voilà po moto mosusu okanga ye nakokaka etufuma te akoti bo azembuki sokola yango kaka en tout cas mais condition na bakisi nyonso avant de faire ça il faut mettre l'eau de nkamba au nom du Père Fils Saint-Esprit nde ezwi nzela kondima na yo ebikisa yo kokende kosalela motu te okezwa mbongo mpo ngai azwaka mbongo te mbeko batikelanga kozwa ata 100 francs te voilà a condition oti neti ebata poto soki atindi mbongo na ye prenez l'exemple papa oyo autotinda mbongo na ye naozela moninga nanga po tokota zamba okoluka banzete tokofuta transport libungu mpe asengaka niongo à tout moment faut charger voilà mbongo na wana bakisi mosusu tosomi na selemba oke na machine basala nini baniki soki omona kosalela ye yango awa te otindi bakisa ndenge nini akosalela somosala boye salela boye dosage mpe ya komela tokoma kopesa mpo balobi na français tout excès nuit voilà Matondo mingi mama omba tozali kokende lentement mais sûrement avec beaucoup de précision pamba te traitement traditionnel
soki osali angele te ozwi risque ngambo epai ya mama umba ofandisi mama umba nsima lingomba ozwisi mama umba baproblème nzoka yo moko nde okomprenaki bien te ye azwi yango ofele azali kopesa yango mpo ofele kasi soki yo okanisi ete mama na ngai asungi ngai nazwi mwa malamu amela ata jito atiela ata bana madesu wana ezali yo na motema na yo kasi ya kosenga mbongo nde epesameli bongo te pamba te eloko oyo ezali likabo oyo azwi ya ofele bapesaka yango mpe ofele mama umba kasi tokokabwana boye te sans pour autant tolobela esika esalaka tourbillon ya likambo esalaka bozali wana na kati ya toi conjugal bokopesaka biso mateya kasi toi conjugal ezali recadre na babiloko ebele mingi basi bamama todevelopaka bainfection ozomona bamikusa ozomona ata mosusu kosuba ozomona ata mosusu mwa kosuba pasi mwa baventre koswa est ce que traitement ezali mpona kotraite mpenza batraitement intime ndesi na kote ya bomama. Oui, traitement ezali mais eloko moko ezosala pasi moni faiblesse mosusu okotaka na sexuelle mpona nini faiblesse sexuelle mpe botretaka mama umba neti kozanga ata mosusu nde bato oyo bakobaka na lopoto ata mosusu mama akoma frigide donc posa ya kozala na papa to posa ya kozala mpo toloba mobali te parce que oyo tozali koloba ezali koconcerne bamarie pamba te na lingomba na biso ntango nanu yo osali libala ya petwa te oza na tante ya kokota wenzo bima ndenge olingi voilà yango wana tozali kolobela problème ezali awa omoni c'est ça on appelle en français sentiment soki olingi moto oza na sentiment posa wana ebungaka pamba te c'est que moto akomi découragé donc adégoûté posa ya kozala na mobali adégoûté vie mentalité ya papa donc okende directement au but mentalité ya papa koma azela nanu nazoya kingandi kuna kingandi alembi mama poso na elongo na motu parce que eloko wana eutaka na bongo état d'esprit voilà eloko wana eutaka na bongo et puis sentiment bozolulana mais mwasi asi abaya mobali bon poso wana epesi elongwa mais bapapa kaka te bamama mpe bamama mpe mama atali omoni mama ezala kwa nena yo koma kaka indisponible surtout baye bamonaka nana omona mama papa po afongola buku kalese wana banda tongo alateki yango sokoli te gaz wana ekotelaka bapapa na zolo papa komi découragé salité wana epesaka biso bainfection bainfection na koma traité napesaki la fois passée tu sais ya biloko tolambelaka on appelle ça céleri céleri ka otolambelaka zwi yango mipiku mibale otokisi yango ozomela tongo vert pourquoi vert akobimisa baperte blanche ebele basalite wana kosokola yango ma condition faut changer mpe kale so ozalaki nango banda tongo yango kaka kolale bongo papa ntango azotia bo ayoki gaz lobi akoyoka suposa ntango ake na libanda amonike moto wana gaz eza te akolanda wapi mais papa maso bakangi elukutakani kobuka ye oui lukutakani kobuka ye atie na mabondeli mpe afandi ne akoma komona bokoma leki na kulutu nzoka nde mabe batata ye na bamama biso bamama nde tozokoencourage le mal mpo bapapa babima wapi libanda manzaka toyebi ke mama afaloni manzaka epesika mpe microbe oyebi yango si na nzoto ya mwasi ok manzaka milai ekota salite ntango ozokotisa kuna salite alobi ngai natikani na ngai awa mobongisa malamu eza te tozalaka propre munoko na ngai oyo nazotia epai ya papa ozosokola yango ntongo pokwa na bapembeni awa soni eza te fo toloba fo konikaka bien epuis suki soki mpe ewumile biso papa kasi longolanga mpe ndampo suki mpe epesa microbe alors papa alongola ngai ndampo seli moto aza na droit komona état major wana ezaka papa mama umba moto mosusu aza na droit te teta dioko oui mbetukatula mwanziko kadi bamama kabeta wako omona munoko atika kitiki abwaki munoko mpona kosokola ngofezwa 5 minutes s'il te plaît mama oniki na pesa traitement ya munoko soki oza na bicarbonate oui mama umba traitement wana mpe ezali motu ya pamba te eza na motu mosusu ezaki anikaka me bato mosusu baza eza odeur wana etikala bazalaka na problème ya munoko solo ya monoko elongwaka te aza mpena na oyo babengaka yango mauvaise haleine ezodemere katikati na yo ozwi poussière ya moto putulu ya moto voilà otie na mai
osali 1 heure 2 heures ekiti opase yango ezongi lokola mai oyo ya pompe osokolaka yango monoko oyo ezalaka mpe bicarbonate. Bamama na batata, une chose est vraie, je sais que la vérité blesse, mais je vais vous dire une certaine vérité. Omoni parfum esalaka nango eloko te. D'ailleurs yo tiana no parfum osala baya ntongo ti mpo kosukulu te lala ndenge wana solo okoyoka ebembe kote kotala bien yo bongisa kaka nzoto no epuis kolingaka te na se kuna otikaka mai fo pangusaka mai wana mpe humidité wana ebotaka mpe microbe. Omona bato mosusu atia mobali na ngai na kisi mais yo oyebi komise contrôle te mino mpona konika efo esala 5 minutes esi ya moyen onika monoko no na mai ya tiere. Omoni lolemo no konikela normalement konikela yango su na brosse te fale koluka mwa eloko moko ezaka ya ronde boye obende obeti malembe kaka mpo ozoka te mwa mai no atie elone kopesa propre mama batia esui mpona nini fo pangusa pembeni ya malamu pangusi suki wana etikalaka na mai te humidité wana ekopesa microbe. Omona mwa likolo wana esi esala nango mwa salite yo sokolaka likolo papa koyoko elenge te. Omoni so tokomi koloba ba vérité boye mpona nini barapport epa batata eleki bibembe nyonso lisansi ekoma ya yo papa akoma kotikala na ndako ye moko na famille na yo kaka moto okufelaka bamosusu bakufelaka na bango te babeko nyonso kishasa bakoma kaka yo nzoka nde soki tata nzambe azwaki tata na mama mpo basangana mpona kokokisa posi ya papa imoraide ya mokili nyonso ekoma ya yo indisponible à tout moment. À tout moment. Oh non, nakendeki boyo. Oh non, papa na biso abengaki. Oh non, koko na biso abengaki. Natango akobela te ozobela. Yo ozobela. Sokala ete papa tikana. Awa mwaeza te. Siko ozotinda papa so akeko kusumuka libanda. Akeko zulo ya sidoni libanda. Nani wakozala mabe? Sida ezozela bato. Zala sage. Mama. Mais mama umba pe atake pe biso ba mama mingi tokende pe tozonga na mwasi mamoke na maladi ezali ko ronger batata ko mona batata oui mama msusu ko mona msusu azali disponible mais tata zo ebana kosunga mama ndenge esengeli te pamba te mukongo soki pe nini nayebi te traitement wana mpona kosunga kozongisa tokoyokaka yango kozongisa tata na ndenge ya bolenge pamba te soki mama umba yo lie lelo otondi te to lie lelo osepeli te eske elobi oyo kozala so na mposa kolia. Non. Papa, un certain âge, papa force ezala suki. Mais ce que papa zana bo pikilikini ezo simba te. Papa n'est pas médecin. Médecin lokaka malade te. Mais les malades qui cherchent les médecins. Soka loki biso menga. Toko sunga kozonga pesa normal. Mama ko kima na beto. Voilà mama umba totile melina no wana tokokenda mulaya likambo te bato bazabozali na bosenga ya makambo ebele so tozonga sima toteyana tosungana poka papa mbate soki solo libala esikili te tozali banganga nzambe bozali banganga nzambe tozali kopesa tangi bango maboko omona couple yana baseka kaka na église na ndako baseka te pona nini oyebi te nini ezali kotungana na kati. Voilà donc ezalaki bongo émission na biso mama umba toyebi te yango moke ezali ya kobakisa lisusu na traitement to pe mama umba oyo ezali rendez-vous na biso na kati ya émission na biso ya Menga Makimbangu télévision na chaîne na biso. Maladie ezali mingi pasi ekoti na banzoto ya bato bote ekotraite ngai makolo mpo natala kaka na age nazali nango me kasi makolo etungisaki ngai alors pasi ya makolo ba rhumatisme ezali ebele na banzoto ya bato rhumatisme makolo pasi mokongo kokatana donc otelema te ovanda te ezosala pasi na misala mpe ya makasi mosusu bato bazali kosala ndeti mpo tosukisa totelemela nano wana traitement ya makolo ya rhumatisme oyo nini oyo tokoki kosala basi na mibali biloko ebomi biso kibi bamama ebele lokola nzambe asunga biso na émission Menga Makimbangu na chaîne na Menga Makimbangu tokosalisa mokolo mosusu mpo topesa explication mwasi ndenge nakokolambaka mais mama mba depuis bamama bazalaki kozela yo opesi rendez-vous barecette nyonso wana olobelaki tozali kozela ezozanga nini eza mobimba toutefois nabelaki siko nakomi bien yo rendez-vous na yo kaka soko lobe ya lo pas de problème. Ok mais bakoko so pe kozangaka te na po meza soko bengi to ko respect po makambo tata simoki ba soko linga koko ta yo te tika ya yo sala ya ye. Ok parce que mabale belé ekoti mutu mutu
ake kolia na restaurant amoni ke moto na lamba kama malamu nzombo pe abongisi libala mbala moko yo ba rejeter yo komi libanda surtout bana lero pondu ayebi kolamba te siko yoko ba biloko eyeli biso ozozwa kibi ozotia na biloko po ebongisa nzoka nde kibi aye koboma bato azovimisa motema 2 makolo pasi 3 mokongo pasi 4 mine 5 misu epuis azobungisa raisonnement sikoyo oyebisanga oui makolo pasi neti tokomi na elanga traitement tokopesa ozwi makolo na yo otie na mai ya moto premièrement na nga moko mpe yango nabelaka makolo ozwi makolo na yo otie na mai ya moto orape ai otie na kati obimisi ozwi ai na citron opakoli soki oza na bombe de nerf opakoli kisi mosusu nakoki kopesa me naza autorize te wana nanu bapesi autorisation po oyo tolobi yango toza autorize ya kopesa oyo mosusu nanu topesi autorisation te parce babiloko mosusu ifo apesa autorisation nani tata Simoki Mbangu mokolo mosala fo mokili eyebaka ko mama Umba papa Simoki Mbangu ezali ba inspiration apesa na bandoto na ba message sans oublier mama Umba azali inspiré ndako na bino ezali kozela bino kuna papa coordonnateur général azali kobela butu moi donc bino baye bozali mokili mobimba tobosanaka te ba inspiré ezali likabo oyo nzambe apesi bino tobosanaka yango te ntango ozali na likabo akozwa nzembo ozali na likabo mama Umba alali baye bayebisi esangisa kasa oyo na oyo ekosungana ta mosusu na grippe ta mosusu na kosikosio ya mwana ezali likambo akonéglige te ovandi kimbangiste oyo patanga bandi koyela yo mona nkamba mona yo eseli meske kende kokutana na mokolo mosala po apesa yo baorientation mama Umba tozali na ngambo na bino makolo pasi oui makolo pasi ozwi mpe motulu ya moto otie na mai opase mokomi propre mai wana mpe oshofe yango otieli makolo otie makolo ozwi entre vix oyo babengi confort okotia mais base mingi eyelaka douleur wana mpona estomac apesalaka makolo pasi ye nde azali base ya nyonso na hémorroïde estomac soki elie yo mingi akoki kocentralize douleur banda na motu ntina makolo ntina mokongo azolembisa koto koto ezolemba mpona hémorroïde me badouleur ya nzoto mobimba mingimingi estomac nini okoki kosala ozwi estomac tozopesa biloko ya kolia kisi moko te napesi oyo ekoki kosala moto mpasi me kolekisa dozi te voilà mpona komi na bareserve parce ke bato ya mokili bazalaka très très jalouse dongo ole yango ole mosusu okatikati ozwi matito babengi matembele okati yango fini 1 litre na dongo 1 litre na matembele opase yango ozwi verre moko ya milk otie obale esili congile mokie ozomela ntongo mokokoli ya savoka orape otia yango na moi ekauki oniki yango oyungoli osangisi na miel ozomela ntongo pokwa mpona kotraite estomac mama Umba hémorroïde mpe yango wana mpe esali ezokoboma mpe makambo te na mabala kuna hémorroïde soki esi ezwaki yo ye mpe etungisi mpe solo Congo central kuna sikoyo hémorroïde kotraite mwa hémorroïde yango ndenge nini tokoki kotraite yango elemisaka nzoto mobali ngai naza médecin nakende kobiti mobali wana akomi kaka akoka makambo traitement wana ebongi obengi opesi mbongo tosombi banzete batraite mais dans un premier temps ozwi makasa ya moto ozwi makasa oyo babengi zaire otuki yango ozwi mafuta mbila osangisi obaka kokotisa te tiaka kawa nakomi impe réserve ya kopesa traitement na mpona nini interprétation ya moto oyebiso esala boye ya baloi ndenge mosusu alingi abika mbango nzoka nde bakendeke bongo te malembe tokoendelangaka bakoendanga ntino ozwi lumbalumba
ozwi Mutuzo, ozwi Makasa Zaire, otuti obaki soki tata Nzambe alingi ekozonga. Dans tout ça, avant de faire quelque chose, il faut mettre de l'eau en table. Mokomose le mwana mpeve alors. Yo mobali soko moni état major ezosimba ke benga biso. Fidèles internautes, tozalaki bongo na masolo kitoko na kati ya mozindo ya likambo yango na kati ya bokoko na biso na traitement traditionnel elongo na mama Umba wabino momo falo nazalaki na kokamba émission ya mokolo lelo tolobela mama Mwilu nazalaki na esengo mingi koyeba bino ebele nazali pe na esengo mingi koyeba ete oyambisa ngo oyo kobomba yango pona yo moko te okosala yango large diffusion okosenga bandeko banano bakoti na kati ya menga makimbango télévision te basabone moko ya banzela ya kotia loboko solo na kati na misala oyo butu moi tozali ko beta kelelo tozali ko lobala bakwalozo lwambo te nini oyo mosala oyo pona etelema po mona biso toyeli boso ya betando na bino ekosengaka beaucoup de sacrifice ya ndenge na ndenge kuna epai na ba mega kuna epai na ba matériel nzamba tuti yo nzamba simbi yo esepelisi yo oyo bana ko salisa solo likambo oyo batata ba mama ba numéro na biso zali na bas de l'écran butu moi tozali wana maboko ya kofunga mapona koyamba geste généré na bino na sina ekosunga biso na misala oyo tozali kosala mama Umba liloba ya suka to comme na biso na suka ya émission po tokambwana suka émission rendez-vous opesi ba mama na batata rendez-vous na pesi ba mama na batata soki tata Nzambe alingi fin de mois tokokota na suka kosola voilà topesa explication comment kosunga mbaso topesa explication makambo mosusu. Mais ceux qui va faire ces explications, il faut que si vous ne comprenez pas, benga. Ok. Numéro est 081 26 68 221. Ok. 089 32 660 29. 09 94 88 6 na suka soko bengi nga na banimero wana ata moko eleki te mibale ekoleka soko moni ozozwanga te na problème ya mega mingimingi bato apoto kobengaka na WhatsApp soki bamoni nazwi mwa réserve na makambo mosusu babi na français toute vérité de pas bon à dire voilà benga na téléphone tokomelanga na WhatsApp tokosongana neti mama moko atunaki maladi ya diabete ya de makambo fasi mbango apesaka loba makambo songo toloba exact makambo nyonso epesa mela nzela voilà ok voilà nalingaka bino makasi nalela bino fort waza na possibilité ya kobenga abengi tosololi na bino mibeko misala menga makimbangu télévision chaîne na biso chaîne na bino bandeko balandi bino baye bozoki libako ya kolanda biso butu moi tonzami na esengo topesi bambote bana ba groupe na biso WhatsApp mateya ba maman tolobela mama Mwilu groupe na biso mateya ya batata kuna tozwami kuna tokobetaka masolo kuna mama Umba azali longue azali large na kati wana akoteta linyoko na ndenge oyo lingeli pe na privé na ba numéro oyo ye asili kopesa bo rejoindre biso pona mosala oyo toteyana oyebi moko oyebi mibale ya kasangana na biso po ete likambo ko akozwa nzela pamba te butu moi tozali kopesa yawe maboko na tango yango tolinga te totikala na nzela bato mosusu bakouta soki pe wapi basali na bango bisengwa mokili oyo biso tozali kokipe te tozali concentré na likambo ya tata Kimbangu lobi ya kobotola ngai na yo ebonga ekozala solo kitoko te nazalaki na esengo butu moi napesi merci na le caméraman le plus apte papa Enoch Makiete esika ozwami tata Molimo Santu apesa makasi mpona sacrifice ya mosala oyo bazali mibale te misato te merci soldat merci na bino nyonso bokolandaka biso merci na babino bokobengaka biso na baappel butu moi na baorientation na kosunga biso na mabondeli po ete likambo oyo esikila ezwa nzela ekende ti na tango oyo tata Kimbangu akokata mokano botika malamu na bandako na bino tokutani na mikolo ezali koya